Mbote mingi ba shuker na nga nyonso tu ba amour ya Volcanic TV soki bomoni nana ngombe mwana mongala ye lisusu boye seke likambo ezali na ye boye pamba te eloko na yeli vraiment mpo na video ya Pierrot ezocircule na kati ya réseaux sociaux. Pierrot yo olingi nini? Ezalaki na jour ya anniversaire ya mama Denise autaki kokokisa 52e na ye ya mokolo na kati na mabele oyo nzambe asali ebolamu mutu akomiti na 52 ans ya vie na ye. Vraiment Alexis vraiment bambule belé na mabele oyo na sa mabele oyo o nzamba azobatela nzamba azobomba nzamba azoprotéger mobali na alobaki akoki otika bongo te mobali na ye oyo tobengi na kombo ya président Fachi Beto alobi akoki otika bongo te il faut asala mwasi ne surprise bomoni surprise du siècle bomoni yango na 2021 oyo tokoti 2021 na bakokoso na biso na bakorona na banini président Fachi akosekisa biso mais ezala mutu moko oyo alingaki abebisa bamémoire na biso me toozongisa na nzela mpo toyebi ya banda oloba te azalaki okoya baba lelo akomi koloba asali 32 mois na chaîne ya nani oyo ya Lipasa Joseph oyo nani komone nani mwasi oyo ya Jeannette Kabila asali 32 mois bafutaka ete jour afungolaki munoko aloba akomi kobelela na ba réseaux sociaux balingi baboma ngai mpona lobi makambo asala bayi baboma nga mais lelo oyo akomi koloba Pierrot okomi koloba okomi na liberté ya expression lelo olobi ke non oza mposa président oyo peuple congolais aza mposa président oyo azobunda mpona mboka bayebi si yo président Beto croise maboko na ye azotala aza na kaka simbi ba bouquet de fleurs ebele mpona kopesa mama Denise. Est-ce que ba anniversaire ya bana président biso toyebi ndenge nini elekaka Pierrot? Oyebi te président aza mutu oyo akoki kobomba makambo nde nyonso te akomi deja mutu ya bato nyonso. Pierrot zonga nsima tala filme eno ya nsima pardon okoki kobimisela Fachi lingala ana te Fachi azala président to azala président te Pierrot yo oyebi limete epa papa Tshisekedi oyebi epa ba Félix Tshisekedi oyebaki avant koma kutu nanu président boni boye tozonga bato na ba vie normale penza boye eza bato musupe akoki ofunga monoko taloba na mais tant que komi kaka au sommet il faut mutu to aloba kaka parce que aza liberté ya koloba liberté au président Félix Antoine Tshisekedi Beto to onga bereke na komba biki rouge apesi mutu nyonso tout liberté ya koloba lelo Pierrot alobi que non fallait pas baza na posa président oyo aza na souci ya peuple congolais oyo azobunda mpona peuple congolais soki président Félix Antoine Tshisekedi azali na posa ya peuple congolais baza malamu te mais aza na souci ya kotonga Kinshasa te Kinshasa ezala mbo moi ba jet de lumière ba jet bani ba mwinde toilo ba biso na boulevard ana te yango te anga komisa Kinshasa lokola omoni Afrique du Sud nde batonga onesi New York yango yepe comme afane na Belgique anga bungisa Kinshasa ezala ata na mwa standing mo bonesi Europe aute no TGV azozongisela bino koto fo métro kota bo sepela te éducation bana biso komi assuré et pas président Félix Pierrot yo lelo comme penza koloba yo mutalibos yo penza mutokoki kotombola mongongo oloba la Félix que non oloba la président que non il fallait pas appeler sa maman Denise bouquet de fleurs c'est que aux amoureux nga na yebi baluba baza ba amoureux combien de vidéos baluba bezo circuler na réseaux sociaux combien de vidéos baluba baza ba mibali mo baza ba amoureux c'est que aux amoureux
soki oza amoureux te baluba ya solo soto bandi na badepute na bango bino mo boyebi ndenge nini ezocircule awa moi totanga bakombo eza te parce que aza mpe mutu na biso moi totanga bakombo eza te bavideo ezocircule oyebi ya baluba baza bato mo baza baamoureux makasi président Fachi alinga sepelisa mama Denise asombi bouquet de fleurs na ya malamu akangisi yango bien asimbi yango abatam na nsima porte sa moi c'est surprise epesa mene na bato nyonso tout te ke no akokisa 52 ans epesa mene na bato nyonso tout te bato mosusu baokufa botami boakufi mutu mosusu akomi na 5 akufi mutu mosusu 30 akufi combien de bato tozolela lelo mwasi ni akokisi 52 ans asali surprise ya bouquet de fleurs apesi ye yo lelo telemo loba na réseaux sociaux lobi biso toza na posa président oyo azobunda mpona peuple congolais zonga nyama parce que oza mutu zonga nyama piro pardon zonga nyama pardon zonga nyama ka lobi awa obanda oloba na tv olobi ke non toumeli baofuta biso te na chaîne oyo balingi babombanga mpo kaka na lobi lelo oyo okomi koloba okomi na liberté ya koloba okomi okondane président Fachi piro zonga nyama ko pardon zonga nyama boye te yoka conseil oyo muningano mobali un grand résistant na kati na poto abunda na baprésident Beton alingi apesa yo conseil alingi apesa yo mwa conseil ayebi ke non président Fachi wana eza vie privée na ye eza vie privée na ye oyo ke non tokoki kokondane président te na arte asali wana eza vie privée na ye bon nazotia mpenza message ya monsieur Raoul RL na kombo ya un grand résistant na kati na poto awa oyo andima président Fachi Beton nesi président oyo alobi ke non mutu azopesa kimia na kati na Congo mutu azosala makambo minene ezomonana tolanda ye yoka conseil ya muningano mobali Félix Antoine Tshisekedi oyo tobengi na kombo ya Beton azolatisa exemple ke non ye alingaka mama Denise na ye makasi po mama Denise aza mwasi oyo baonora mpe oyo ye alinga na motema ne mobimba mais réseaux sociaux etomboki elobi président koki kosala yango te réaction na yo papa RL na ndenge ya bouquet de fleurs ya surprise à président yoka naoloba na yo mama Ngombe merci mingi na motuna wana omoni motuna wana ezali boye naoloba na yo boye ezali c'est un acte d'amour. Voilà. Pierre Yoka. Biso ba Congolais peut-être toza na culture wana pendate. Omoni soki mutamesa na culture oyo ya bato ya mboka oyo tozali. Ovivre nango. Omona makambo osala eza normal. Na tena pause. Pierre pona no epoto te so yepoto omona bamindele ndeni basalaka. Jour anniversaire à moi si na komeme na restaurant nini tout ça surprise ta mususu atindi batu bozwa ebo meme na restaurant moko boye ya asale surprise pona no komi potote so komi poto omona ngo ke no ezaki na normal eza ngo foti na ote omona eza na ngoma bete bolingo etali mona mukete etali mukolota etali président de la République karate bolingo ezali pona mutu nyonso tu pour la nuit de Salango. Aka mwasi na eza vie na ye, eza vie privée, aka pe ta la présence de la vie na ye pe. À part institution ya mboka, makama mboka tout ça, mais aka na vie yo ya lui. On est privé zali, on peut ya ko la tout fait na misa bato ke na na mwasi azo la tout fait mwasi na ngai wana. Voilà makambo wana na koki tena ko kota tena na kati te parce que zali dina ye batu bayebi oyo azosala wana azosala ngo na bolingo na ye bazwa ngo madete totala nde makambo na mboka soka sali makambo na mboka mabe tokoya tokoloba
soka osala malamu tokolobaka malamu wana eza bolingo na ye aza na droit na ye akosala nyonso to ya bolingo ne ndenge alingi bomona yango babeta soki bakonzi na mboka to oyo bazali wana basala eloko wana te ezotala motema na motu ezolakisa motema na motu ndenge nini azali. Mais c'est RL alobi no bien. Ezotala motema ya mutu. Eza ndenge yo soki yo oboyi opesaka mwasi no flirte. Ki opesaka mwasi no bakado te. Tika kokomisela biso mibali na biso na kati na mokili okomisa bango mitema makasi lokola yo. Pardon Pierrot. Tika mibali na biso baza na mitema oke no ba offrir biso bakado ba bouquet de fleurs banini tout ça. Oh toza nango bosenga. Pardon. Soki yo mesana na vie wana te. Tika président. Tika e. En plus, il y a des journalistes qui ont dit sala botanga kuna na kati ifasik. Na oye bate, il faut boye ba pendene otala makambo. Otali pe olonga pe nanu na kati ya nini ya classe. Otali nanu na voie normale na ndenge batu ba vivre boye. Obi non, c'est normal. Siko ya yo mabeza wapi. Yoka conseil muninga no mobala opesa. Ezola mtamotema na mutu ndenge ni azali. Nous ne sommes pas venus comme sous-sous. Nous sommes congolais qui message nangoté. Ce qu'on me dit nango et ça la bango monter makaka ya koloba. Toloba makamisu teka pona toloba. Sentiment ka ya koloba te. Et ça ma béni les aliwan. Merci beaucoup papa Nabiso RL ma Muninga no mobala lobi bien, ma beni niza wana. Ce qui président pesi moi sine bouquet de fleurs. Nana yebite que président azo bunda pona Congo. Tanga lobi ba tonga Kinshasa eza lambo. C'est qu'il y a un souci à Congo parce qu'il y a trop en Europe à mon Europe ndenge zali. Na Afrique d'ici ba tonga ngo sorte à New York. Yama ninga tonga Congo sorte Europe. Ya yo sikoyo souci eza nini? Amesana na ye na bolingo na ye na mwasi na ye oyo bayebi ye na mama Denise. Président oyo aza exemplaire na kati na monde entier. Tomona ngo pa ba Obama, tomona ngo par-ci par-là. Non na yebite que non ce jour anniversaire à moi sinon il faut payer un cadeau non na yebite. Ou bien moi bouquet de fleurs, mais au salé moi surprise, moi nini au salé moi l'euro moro. Bah me soukou tu vas commencer le langue théâtre. Atindi moi si moro boy. Ceux qui n'ont la fin na moi si na yaka menacer biso. Le beau tiki na hôtel ndenge nini yo yo. Bah tu bazo sala mutazo formé mama kamene na ndenge na e. Lelo oyo yo lobi que non président Félix tozo luka ba président azana souci à mboka. Azana souci à mboka te. Allo ba avec l'excès salama, il faut ma communion c'est un ordre. Allo ba boya chaboy. Zonga nyama ko Pierrot, pardon. Zonga nyama. Oyo ki conseil ya muninga no mobali ndenga pesio. Mbala sima, avo loba, avo réagir, raisonner. Balou sa cerveau na yo ata 10 000 fois avo raisonner parce que na fachi béton, bambwa na e bazali, batu na e pe bazali. Ba o pe balingaka e bazali na mboka mutu nyonso te alingaka mutu kasi na majorité oya ba congolais balingi président béton wana béton na biso béton ya bana Congo nyonso to. Merci beaucoup ba chouker na nga nyonso to namoni na lingi bino mingi na béton yeyo mwana Congo mwana mongala mwana Équateur mambenga yeyo na lingi bino mingi bato balandaka Volcanic TV bo s'abonner belé toyoka ki kaka likambo na komba président béton to tikate il faut to chango nyonso to na nzela ndenge sengeli. Merci beaucoup na lingi bino mingi na pesi bino nyonso to mokolo malamu na mboka ya bino. Pierrot mokolo malamu kuna ya Kinshasa. Merci beaucoup, au revoir.